Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà. Bonjour. Voilà, nous sommes à BBC Mpoï TV. Bonsoir. La grande famille, et qu'on dépendre quand na Ero Boko Yamba vidéo na biso na banda kunabino. Voilà. Kota aimer partager ceux qui aiment la liboso, je t'invite de s'abonner, zala à l'aise, s'abonner à auto insulte raté. Voilà. Je crois boza bien la grande famille, hein, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Yangonde ya motu ya bandeko. Bandeko, lorsque nazongi susu, je crois titre na biso, na photo ya miniature na biso bomoni. Alors il faut kakato ya ko répondre. Malgré tout ça na focus famille libota. Alors bo sanate na ba commentaire, na besoin bo matiselanga ba focus famille libota, focus famille libota. Lelo je crois eza le 28 to ko banda série na biso o ya avocat et banda lelo vers 16h30. Alors je vous invite à abonner à BBC déjà 16h30, alerte rouge déjà que non avocat déjà qu'on a déjà na Bellevue TV. Alors biso nyo sotozo zela ka ndenge na bwaka kikuna na lobi mama kulutu leya asala kinini aboma ki libala yango leka kimbangu akimi akepoto à suivre na avocat toza lelo na avocat vers 16h30. Voilà bandeko ya lisusu pona solola na bino encore tout ça la mo analyse abato amayele tomoni lisusu ndeko mwasi, je n'aime pas vraiment citer les noms ya bato ndeko mwasi abimi lisusu o ayela ki biso lisolo ya koloba ke soit disant modéro na Bellevue Poutine de l'écriture pona nga nano eza faux débat pona nga mais lorsque toujours ko ça la analyse eza juste que non nous devons aussi koya koloba to solola na kibomoto. Parce que normalement, bato mususu bazobima bazo ko ça ba analyse, ba ça analyse le quoi batouté. Alors bato il ne faut pas que les côtés la bango temps, nous devons aussi venir l'air ko recadrer bango quoi. Voilà. Ba beti c'était quand etolobaka sur internet eza Poutine, ce qui Poutine te mikolo so ba lembi Poutine, ba ke ba simbi nani, ba simbi Irsil Pechanga qui je fais des gros bisous place à ça. So Irsil Pechanga te ba ke ba lokoti dinana. Voilà, là tous en lisolo ya Bellevue TV, Poutine de l'écriture, respect à elle. Et zo lekelanga ya komona que bozo na ba masolo moko boye ya kala. Parce que ceux qui totali muto azo bimisa énergie na ye, ya ko informer batu ke non oh modéro abima na ye, modéro asala boye. Bandeko to solo la les présents. Parce que yo muto wana ko ya koloba passé ya mutu, sûrement pe yo posa na passé. Sûrement penga maman BBC ne nazaboy naza pe na passé. Maintenant à quoi bon ya koyaka kozwa ton na yo ya koya koloba passé ya mutu. Siko passé yango nga nazoloba ezalaka bongo te siko ya bino nini toke nango na bongo comme ça to réfléchir na no bandeko communauté congolaise nzambe osala biso na matière nini. Comment est-ce que les gens sont trop naïfs ou encore trop je sais pas comment est-ce que na moni na koki ko employer pour na congolais. Et les gens, batelemisi mato ya koyoka passé moko boye, o eza ya solo to eza lokuta. Na lobi yango bien bandeko, ezalaka ya solo, ezalaka ya lokuta. Et sali nini, ou bien biso to sala nango nini, et puis nini kaka, suite eza nini. Suite eza nini. Mais non, muninga zo sala musala. Muninga zo sala musala bandeko. Na minute sur les réseaux sociaux na ba artère ndenge bazoyo kalate communauté congolaise ou encore ba artiste comédien ndenge ba yo kanakate bitumbe zalande ya cage ya niveau ya musala bozo sala. On a plus besoin ya bitumba na bino ezala ya cage et non pas ko yela biso masolo a les passé moko boy. Si ko tango zo yela ba tous les passés pour tout ça la nini.
pour tout ça la nini n'allait passer. Si que lorsque tu viens informer les gens, lorsque tu viens informer les gens, soi-disant, Modéro et Abimana Belleville, Modéro et Alala Belleville. Oh mon Dieu, mon roi. Mais non, ça fait quoi? Ceux qui te lobby que non, Toloba que non, Ezaya solo, maintenant ça fait quoi? Ceux qui peut te lobby que non, Ezaya solo, ça fait quoi? Au juste, c'est quoi votre problème, Bandeko? Eza nini au juste? Si que lorsque boye nango bongo, pour la quoi informer, si que bit na bino eza nini? Depuis pour Bandeko luka ko détruire mon tout. Belvi ninga za wana Bandeko, bozo comprendre ka la fille te, bo comprendre ka la dame te. Ya que non, yena minute yo bitumba za nango besoin na bino eza bitumba ya kaja musala parce que tout le monde a déjà mususu kuna inspiration c'est katani. Inspiration c'est katani. Maintenant, Seigneur, famille Libota, sorry. Bon aimer, bon partager, bon commenter dans les commentaires. Focus famille Libota, focus famille Libota. Nous devons koya ko sala analyse na sens moko ya ko zongi sa maele ya batu. Po ekoki ko leka bongo te. Lorsque bazo peut-être ko salir mutu, to ya peut-être on a ba analyse moko ko faire voir batu. Siko lorsque boye bo lobby siko bit na bino eza nini nde loko ngala za sima ya information na bino wana sima ya o bozo ko informer batu c'est quoi eza nini siko vous vous attendez à quoi hein communauté congolaise boye pété donc Belvi ninga za wana moi je suis sûr que non ya za na besoin ya bitumba nde za ya cage ya musala botala bilobela. Depuis Bobandai koya ko détruire Belleville, depuis Bobandai koya na ba histoire moko ya kala, depuis bo détruire na nos stars na bino. O aza SB, bo si bo détruire akoya ko sutuka déjà let. Bo détruire ti na minute aza sous une inspiration te. Yekuta za ine mutu moko te ko sala chaîne ya keno abandoko tsa ba filmer. Parce que ki leadership oyo epesa meli mutu nyonso tout Tochama ina munoko te aza vraiment ya ko kata na côté inspiration. Et lobi ndeko moko lobi ke no suki siko ye sili siko ake ko mibwaka na libala. Est-ce que bozo comprendre? Bozaki batu moko boina minute ndenge SB a présenter bino mobali na bo vandi pe kasiki miat. Parce que lorsque eko présenter bino mobali na c'est-à-dire que non na musala pe sili a koza siko femme mais a ozala mwasi ya libala, mwasi anda kwa libala. Femme ménagère. Si que bino, muto soke ne kokota libala, bo memeli bato ba problème. Muto akoti libala, bo soka na ba histoire moko ko détruire. Et après tout, il faut toyeba, il faut koyeba ngo ke non, Belleville aza rival ya Sila to encore Sila pas rival ya Belleville parce que Belleville banda musala na ekala. Ba Sila wana baza bato ba yelobi lobia. Tokyo ba peut-être que non Sila nda peut-être rival ou encore Sila nda yaki parce que Belleville azala déjà. Ba chaîne ebele ba artiste ebele ba komi na ba chaîne bazui envie wana wapi bazui posa wana wapi c'est pour na belle vie misusu kutu ba katana na bango inspiration mikuse ba katana po epesa meli mutu nyonso tuté ko gérer loko nga souci na ngeza bandeko lorsque boye bolobi belle vie abima na mutu tel belle vie sala boy passé hein toke nango bongo passé sikoyo na sima nango bolingi nini Bolingi Belvia bimaya koloba, oh bolobi ya solo, oh bolobi lokuta. Mais peuple congolais, bosa denge nini. Boya kolanda, ça me fait très mal bandeko. Il y a soi-disant yondo si Belvia, ça mutu moko aussi sa Belvia, mutu aussi sa Belvia zanzambe. Mutu aussi sa Belvia zanzambe. Toza na lisolo à présent. Boya ko bete la biso boya to sala ba analyse akoloba ke non na minute oyo chaîne telle musale zo kende boy c'est ça qu'on a plus besoin. Il y a to sala ba promotion, il y a ba star na biso na ndenge bien. Na minute lingo zala ke non to sala ba promotion, peut-être ndenge to na minute to za na avocat to ekota 16h30. Déjà ba flasha ki biso eloko moko déjà ya nambu lobi ya 2 minutes. Soki 2 minutes, soki 3 minutes. Je crois na lança qui coûte photo ya Léa na lobi bandeko. Donc na sali commentaire na lobi ka ke non bandeko Léa nzoka bomaki nde libala se retrouver na poto. Nyo so na po ni pesa ba tu posa ke non 16h30 photo ke ngotala Léa abomaki libala na ndeni.
On a plus besoin de la promotion. Il y a star. On n'a pas besoin de que non, bon pelisa. Non, ce qui est SB à star nabino. Bon ça il a promotion dans les bons sens. Biso ba mususu netinga natala ka belle vie nani Poutine aza star nanga na sepela na ba film à belle vie. Nazoka neti lobby na ucho pesa exemple awa. On a plus besoin de la promotion. Ce qui tozoya ko répondre bino. Eza kutu ya biso te eza mai na ngai te ya ko répondre bino. C'est juste nazoya pona ko donc ozongisa congolais mayele na sima. Congolais boza wapi? Bo kende wapi? Pourquoi vous bazo emporter bino kaka la ba makamoko o eza nonsense. Et bozo bete lango maboko ya mutu moko boya vandi na plateau ba tata ba mama ba yaya ba leki bana bazolanda pona kwa koloba keno mutu tel alala ki belle vie. Est-ce que ça a des sens? Est-ce que communauté congolaise bozo comprendre? Bo bete dipe mutu na maboko. Bozo na ba famille te. Bozo na bana na bandako na bino te. Mais c'est quoi ça au juste? Soki netinga nga au grand jamais na koya awawa na bandika kofinga ka mutu naza na temps wana te. Soki na kosala promotion ya film ya Belleville na kosala promotion soki na koya kosala commentaire sur Belleville na koya kosala commentaire ou encore na koya kosala promotion ya film ya Belleville. Mais soki na yebo c'est parce que na moni ba toucher Belleville. Mais plus que bo toucher Belleville biso ba mususu toza wana te poto yeba passer à Belleville toke na passer à Belleville on a plus besoin ya présent na ye o yazo sepesa biso siko yo awa. Siko yawa. La grande famille aimait partager. On est ensemble. Aimez beau partager bandeko. Hein? On a biso ntango bozo ko yebisa biso passer à Belleville. Ezalaka ya solo ezala ya lokuta. Mais laissez-moi vous informer que notre on a besoin ko yeba passer à Belleville. Parce que ngape mama bébé sene na sa on a zape na besoin bato ba passer na ngate. Yo peut-être ngozo ko vanda wana je ne pense pas que non, aux appels na besoin bato ba passer na yo. Mais comment est-ce que toi tu t'en fous ya quoi na vie na passer à bato? Mais vanda pesa passer na yo. Ezalaka lokuta ezalaka ya solo. Si qu'on a sima wana bino bolingi nini nan. Ça fait mal. Ezo sala pasi ya communauté congolaise. Bozo sala nini sur les réseaux sociaux. Bolingi nini boye ko luka nini sur les réseaux sociaux. Communauté congolaise boye pona ko détruire. Mais après tout, Mandeko, mais il faut quand même féliciter Belleville. Bota la film est haute ou tu kota la haute agnol oyo. Les autres qui sont avocats, flash des avocats déjà ba tête on a moni na kati ya film na ya avocat on a moni ba ebakata na moni ba leya na moni ba nani donc ba tête on baza na film na donc film na ko zala benda bika. C'est ce qu'on a plus besoin parce que ils à présent. On n'a pas besoin de passer à Belleville. Toké n'a passé à Belleville wapi. Toké n'a passé à Belleville wapi. Nous on a plus besoin à présent à Belleville azo sepelisa biso. Na ovanda boye pas na kembangu na chaîne à Belleville TV. Pas déjà filmé koti. Total film to pesi en commentaire. Mais il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Comment est-ce que yo banda ko vanda na plateau pour na koyaka ko bêtiser pour na koyaka ko salir pour na koyaka ko lobela ba to passer moko boye. Oyo eza ya solo to so eza le kuta to yebi pété. Et puis on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Ya yo passé siko si ya ka vanda loba pe passer na yo. Okaka ko loba passer muninga. Mais un moment congolais to ba pe ko respecter ba tout. Tout ça c'est comme si on a que loba kenon. Babilo konyo son on mona bato bazo ko détruire Belleville sur les réseaux sociaux. Eza étoile la Belleville eza makasi. Et ceux qui te koloba to bimito longola non ata étoile. To lobela kenon, la fille elle est trop intelligente ya koloba kenon. Ba filme oyo Belleville azo kotise la biso, hein? Non, il n'y a pas de 3 au Congo. Il n'y a pas de 3. Alors, et le Kouana Congolais a la moutumoro boye, a sepe la canali pamboli a muningate, Congolais a sepe la canamae la muningate, Congolais a sepe la canabola moumoko et oeze pas moutute, ya kane na critique. Yangwana tozo mona. Congolais ya kaka na critique. Donc, pour ceux qui t'ont dit que non, ndekonengo zo bimoye, penza ko ya kolobe la mabe que non, boye, abimana boye. Mais nga na olo bango za critique mais vanda pe Belleville za na bola muté. Belleville za na bola muté. Non, c'est juste une question. Aza na bola muté.
Po bolingi boya bolatisa batu batu ba donc batu ba ina donc bolinga ko faire batu ba ina nani belle vie par force. Nde loko nazomona sur les réseaux sociaux. Bokomi ko sala loko moko boye batu ba ina belle vie par force. Mais laissez-moi vous informer que ezana batu bazoba na batu msupe baza bazoba te. Ezana batu pe amayele na ba baza mayele te. Alors, être peut-être côté à belle vie, être peut-être n'a pas belle vie, il faut ça tout. Bon, moni, Maël a moutezo et pâté batoué. Au lieu de féliciter Maël et wana, bokomi ko critiquer, bokomi ko lingako, bo baby sa réputation naie. Mais laissez-moi vous dire, tozan a besoin, il y a présent. Bon, moni passé, biso nous tozan a passé. Et ça, moutou mo rota ou le bazan a passé. Biso tout, tozan a passé. Alors, présentement, là, on n'a pas besoin à passer. On a besoin à présent. Présent, c'est-à-dire, net il est là, 16h30, tozo ke kota la avocat. To ke kota la ndenge, le abomela kinini libala. Likambango tirbo asaliye e yebanite. Bande kone kutu ba otuna, kuna nini asalinge lokote, ya bomi libala. Pose la nini, mikili, toza na bino awa lelo 16h30. C'est ce qu'on a plus besoin. C'est ça les présents. Des présents à belle vie. Des présents à belle vie à son comme la bateau ba film à chaque fois belle vie TV zo zanga filmete. Ba fan à belle vie ba abonné à belle vie ba zangi saka filmete. C'est ça les présents à belle vie. Présent à belle vie, she's working very hard. Donc azo travailler ma kasi pona ba abonné na ye. Des présents à belle vie. Présent ya belle vie azo comme ba film ya bien. Présent ya belle vie ezake non ba film ya belle vie mususu lelisaka batu lokola oyo ya nani oto uti kotala oyo mwana otegra. Et lelisi biso to beti miso lokwa bazoba ba mama mibimba tozo lela na écran. O leli o le ki sa sous télécommande ozongi sous place on a pas lela sous bien. Can you imagine nde présent ya belle vie. Bandeko bo pesanga ba j'aime bo partager beaucoup milanga kuna focus famille libota. Mama eza obeba. Bande ko bo aimer bo partager. Nde présent ya belle vie. Bande ko na ebite soki komela kibino. Ngana bana osala nga moko bona leli na nga na film ya tegra na leli. Oh. Ole na leka na zui sous télécommande na zongi sous place wana pona lela bien. Can you imagine? Tala niveau belle vie azo mema biso. Nde présent ya belle vie auto ya ko betali solo awa. On n'a pas besoin ko ya ko lobela biso ba passer ce qui est ndenge nini wana. Tant besoin na ba passer après. C'est ça ma question. Et après? Et ozui nini? Ezalaka bongo ezalaka pe bongo te ozui nini? Oh di. Moko pe boko ma moko na niveau koloba non. Ah pe to tika to meki to lembi. Ndeko moi saka makasi. Parce que na minute obomoni ba jana boya wana. Nde loko esalike no SB inspiration e katana. Yeko flashe bino mobali. Na minute na lingi na ngana kota likpo na kota na ngali libala. Eza nini manque inspiration sili. Inspiration si toza bino. Combien ça de ya cage? Bomoni présent ya belle vie cage. Bobi maba ya babundane présence nani présent ya belle vie za babundane na cage kuna musala nde toza besoin musala. Toza na besoin musala ba ko embrier ba tout 16h30 toza na avocat. Lobi journée mobima na zongela ki susu tornyo na zongela ki ango nyonso. Na leli na lembi na ozongisa kaka. C'est ça le présent ya belle vie. Belle vie azo pesa biso ba film moko boye yango te. On a plus besoin, on a plus le temps ya koya ko lobi la présent ya belle vie parce que passer à belle vie ça biso ni. Nous singa maman BBC. Passer à belle vie ça biso ni. Il faut arrêter un moment. Il faut arrêter. Bobanda qui peut makambo ko détruire mutu les lotes. Yango boza na besoin belle vie akota na sa mabele tonini sans effet na bino. L'effet sur vous. L'effet sur vous parce que kaka soki bolia mbongo belle vie te. Donc ya gabi wana. Ka ndenge ye moko abosana ki bilili eza ya batu nyonso aboya mbongo na bango na cotisation ndeko na ye mais azwa ya belle vie.
Omoni mbongo wana makala moto sur toi. Makala moto sur toi. Oya awa okana makambo ya nani ya Diana kakabo. Tilelo Diana kenda na sa mabele. C'est parce que Diana n'avait personne pour la défendre. Mais nous, on est là, on va défendre Belleville jusqu'aux preuves du contraire. Oye oche Diana panzi likolo ndire likambu moko boye tinde kwa ke na sa mabele tala ndoki ndenge azalaka oso bomi muninga a se retrouver en hôpital yo kaka lisusu na biki na papier soit disant cotisation ya mutu aza na hôpital. Peuple congolais bozo mona to bozo mona te. Vous êtes tout là. Hein? Maman Mobimba aye a détruit tant oye ko détruit peut-être oye ko loba pona Diana soit disant na mwana na yo. Maye la bomoto ezate ya koloba lorsque nazo loba boye j'expose automatiquement mon fils aussi ya keno abima kana ba maman mikolo ya Gabi aya koloba makambo ya Diana lobi Diana pona mwana na ye agangi mais maman moko netinga na osalela ngote parce que j'expose mon fils ya keno basi musu ba ndolukele pe kuzu ba bien yo wana kenara ba maman mikolo. Bon na mayela mutu siko bino communauté congolaise moko botala ka be mission botali batu ba oya ko détruire batu bobeteli yango maboko bozo ba silisa ye yo doko silisa ye mutu ako silisa Belleville azate à part Nzambe peut-être Diana azaki na makila makasité mais Belleville azana bato ba obudele butu lokwa moyi Nzambe pe likolo parce que bolia ta ye inka soki bolia tene mabe yango wana mais lorsque bolia déjà mbongo wana ko ganga na ezo ganga. Soki bozaki penza bato yake non Belleville penza musale kufa mbele kufa na ba 3 ans nyonso depuis bobanda ko détruire. Malheureusement lorsque bo kokate allez-y comprendre il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Hein? Il y a Dieu dedans. Voilà bande kolengeka juste na sala mo analyse parce que lobi na mona ki susu moi sorti moko boye ya buzo ba soit disant que no ba conseil lango 20 émissions ya modéro abima na Belleville ba obino bokolo ba wana eza problème te biso ba mususu to yoka ngo soki to yoki ndenge nini na inspiration ko ya pona ko ya ko zongisa bino na nzela. Alors, c'est au moins ça, bande koto na suka ya analyse na biso bo aimer bo partager. Merci na ba maman nyonso bazo benga, merci na ba o komelanga, on est ensemble. Famille Libota Focus, famille Libota lelo 16h30. Biso pas biso en Afrique du Sud à 17h30. Donc tous en écart à 1h. Alors là-bas c'est à 16h30 na kin biso à 17h30 de toro ta la film wana ya avocat. Alors, c'est au moins ça, bande konyo so bazo koma, bazo benga, bao tinyanga pe ba link, vraiment merci pour la considération. Merci na zo mona pe bande ko bazo respecter ne na zo senga bino na Focus Famille Libota na ba commentaire. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde longtemps. Nzambe nanga batelelanga bino bozala toujours wana. On est ensemble Famille Libota Focus toza wana. Alors wana déjà ba komi suko chrétien muke mon péché. Soki ba chrétien to ya. Tokoya. Alors, c'est au moins ça bandeko, ngana komi kozonga ndaku. Na ki ozo mwana nde na bina sala mo analyse au muke en attendant mwana bima dans 5 minutes déjà zo bima. Alors, je crois tokutani bientôt là ou encore lobby, je sais pas. Dans ta kande internet yango ezo kendele, mais il faut savoir que non moi je suis pas vraiment que non boy. Ngalo ki na soki na landi émission mo ke singa kanda na tali réflexion ya bato. Mawa plein. Voilà, bisous, ciao, tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.